on a ça les messieurs la réalité à vie. Très bien. Il y a un nazo et bisabino on la réalité à vie. Ngai na kata likolo pona massa. Oh, master, camarade. Mandé. Bazo ba katanga tanon o. Les chete. Wande timoto yando lekana. Ko jeune ana pe bazo ya ngape ce qu'on azo lekalo na kima. Bon on est tout en awa. Bon maman sana pe tellement que bazaki na bona likamula ngaite. Batika ngaka bon walanda concernant ngalelo na tikala kidiba. Maman sana na minute azawa ana Côte d'Ivoire avant na e. Pe na ndima ite na linga pete bakata boya ka temps. Bazo matanti na mona ki na kufa. Yanga mona senga ba mon docteur ba benga bakati nga lokolo. Ngaye bazo na ngai. Na bato bando finga na hôpital o solo ba msuba kufa. Ozanvi. Na lona na fi. Azo bini sape mukili lokolo kata. Tomba kati lokolo. Comment on s'est monté qui tawana par rapport à passe aux acquis nango mais au gérer qui on dit akoka au gérer ngote soki ozoki mabaninga kufa nonde yango na fasi kino tala tabaninga na kuna na kasafu buti okuna otala ko defula kapé pona ozongisa pe esprit OK ala ba big don bazo ba krina ngai bazo ba tuté to comment là boka ah tukoloba na biso mabilo ma be na bwaki ya makasi baba kitama bambalama o nani pepetino azwa pa beki nani profit donc na bwaki makasi ya avant quoi ne comme là na sali ba vie bien na animation pa la 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 bon là ya Chignori me bandi Delta Delta Fox. Maman a bougé câble. Yo asiko bamba piscine balé loko le katana na bi. Oh na moi maman yindi e mama bitana na mekana na betaka bu. Maman na ngai ona tikali na tema. Très bien. Donc le katana est-ce que tant ba katara loko pona au moins ndeti fait suki. Mabe na sukaki nde ona ngai. Na so na moni ata muninga bo fona kima. Na vanda kana ndako. Na vanda kana ndako na bimaka te na komo bata makaka na beti 2 ans na palais na bimaka te souci mais eloko nini oyo erandaka difficulté soko ozalaki bakomi bale mais oza bien mais ndeti na place nini oyo osantaka mwa difficulté moko ezali baninga mosusu omona boye avandi na ye kaka boye cope mo boye eye kaka boye kar mo boye ya minene ye biloko efo ekita moi ba difficulté nga zala nango mais ero ezem su cope ezate ya ba ya mbunda to beta mbunda te mais ba massa ba chaîne baza mo te ba cope yebo bazwa loko ba chango wana tape na mobalisi na bena besoin na zambongo OK est-ce que na koki ko sala ngote pona na osi yango nde c'est na simbi oyo est-ce que beki na chango wa wapi très bien difficulté na ngango wana donc ngala komisala kanza est-ce que sur beti be pa odi medi game wazo na kumisa kanza ndelanga idaza misi na nzambe na ngamu umela est-ce que makambo musu comme la rabiso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga palais mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir de 18h bokozwa émission na bino réalité à vie. Réalité à vie eza émission oyo chaque fois tu vis Rabino FM télévision et la Rabino Mambasika. Réalité à vie eza émission oyo bo banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et pe sa biso mayele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. FM télévision Kima Kinkaka.
FM Télévision, Yaboye, jamais ezala, toujours. Bonjour, bonsoir, ça dépend R bozo dans biso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi FM Télévision quand on est tout ça bino ke émission na bino réalité à vie ezako ya yango yeye. Oza première émission na bino réalité à vie quand on est bosenga kinga bobina ke non fali yambela biso lokolo ikatana. Alors teko lukae toza awa na commune ya Kasavubu pa yo teko kutana leader lokolo ikatana. Tout le monde est pour tout ce qui bino émission oeza réalité ya vie. En tout cas bandeko papa maman vandisa bana ndako bolanda émission na bino oeza émission moko ezopesa biso mayele comment to vivre na vie ba réalité ya vie monsieur écouter na batu ba satandaka na ngote. Alors to jaki bon première invité na biso ya émission réalité ya vie zala lokolo ikatana. Alors to luki ti tu veux découvrir place à Zalara ezaki moi pas si mais le mot boyebi qui ne zara kin l'idée pas sur la bien neto kutena donc tout ça na awa sur le terrain. Merci na préfina na sima caméra, merci na pasteur Jacques Kafoa pour na ba conseil ba orientation. En tout cas merci na yo, merci na balandi nyonso ya FM Télévision. En tout cas bolanda émission oyo bozala de cité. Bonjour lokolo katana. Bonjour Boni calme Fali. Ah, tu me fort, hein? Merci. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons biso, tu bien qui le téléphone, nous avons surpris, mais quand même, tu quittes, c'est pas de mais quand même, nous avons biso. Bonne santé. Kimia en volant ensemble. Bon, tu quittes le panayo, tu es aujourd'hui dans la base, nous na terrain à Sosa, parce que nous au bandit na marambona. Bon, tu habité. Est-ce que vous savez là-bas, bien le katana comme on original les années? Comme on l'a eu Francis. Francis Kui Francis. Kui Francis. Comme on Kui Francis. Comme on Mboka Papa Botingaï Kui. Pour ce nom Iséidi. Renom de Francis. Ok. Lokole katana ezali ka kombo oyo. Bon on a kuta na la vie ezali rwanda na botamaki na mokili. Bon mutabota maka dans ce mutobota il faut botama na forme membre. Donc mutu jamais botama libo e katana jamais. Très bien. Donc so moninga bosse na sale accident. Bon OK to comment on a après mais bité son histoire na yo français botama wapi uta intérieur tout ça quinoa bon malgré tout ça congolais mais tout ba d'origine na botama wapi botama na boza combien na libota na bino to me kana ko yeba moi biographie no mo mke me kana ko expliquer ba la ni bazo landa yo précisément vraiment côté na botamaki na botama mama Embo. OK chez biso eza na sport 77 là na oti mama Embo na maman na sport 77 donc na quinoa moi na kin ba bota biso 3 OK mibali moko auto kufaka mingi ta ça non 6 mois te na mabele donc tout sikali ngai na kanfo na ngai ngande mo suka na bango le za mo suka de papa zali maman pazali bon tokota maman na masolo biso to émission eza réalité à vie donc to betaka masolo ya réalité à vie ya batunde bakutana alors to intéressé ki na yo vous allez comme première invité na biso émission oyo par rapport à la réalité à vie au kutana. Alors tout le monde toyeba Kui Francis ni ne sali pour lelo ou koma ba bengo ba na obenga o le kole katana. Mais c'est une histoire vie na o est-ce que botama boye ni ne sala que pour lelo tout se retrouver au koma boye. Bon yango na mokili ceux qui ozo outi de quoi na famille na o oti na parler na bino olo o mama aibisa bana e surtout biso ba jeune na bana boye faut on dit ma maman ba aibisa biso o tika boye olanda masana te sala boye zala maele faut yoka surtout ba maman ngai na kata likolo pona masa oh master camarade ndene yango na biso yo ke mutu yo bi na ni réalité à vie yango nga na biso so yango to côté ce qu'on a réalité à vie ndo moninga boye na
makambo ekwelanga na vie eza master na ndenge nini navandi nata match ya Real masalanga bengi ngai ayebisi ngai quick nde nini yaka tokende match tokende biso match toketa apres aussi 6 match tokende anniversaire mwa ombo okepe anniversaire esili nango bon masa luka mpe baproblème na ndenge na ye kopekisa nga napekisa masa eyindela ngai bon bandeko basala ngai bakimasanga tellement ke tozali na butu na ba 1 heure toti anniversaire tozonga voilà na nzela donc epesa mwa complication ya masa baninga mwa boye bon ti sikoyo ndomoninga boye nakoma boye sikoyo na aire nini oyo nga nazwaki choc na 1 heure 2 heures biso eza mosika na sport kuna papa ya biso aza na ndako mama biso na ndako na libanda basi ya bandumbaka oyo kaka oyo kaka balekanaka oyo bakotiselanga 1500 oyo lelo ngai babengaka lokolo pardon l'idée tokati so maloba te bayimboka bazolanda oyebani partout dans le monde balandaka yo en tout cas émission oyo eza mpena mpona yo tema tobandi na yo eza mpena mpona yo ezala mpena poser bete biso histoire elekaki ndenge nini les jours wango et c'est passaki comment malgré tout masa moto azwaki yo abengi so na anniversaire boki anniversaire ndenge expliquer biso mais oza un peu likolo mais quand on expliquer biso idée ezala mpena eloko mpena toyeli mpo toyebaka wana après tokodévelopper masomo mosusu mais oyo eza important mpena toyeba lider estce abotama boye makambo akutana nango quand mpe ndenge nini donc babone na yo bato balingaka yo baposa bayeba zwa mpena tana obeta mwa histoire wana ezalaki ndenge nini malgré tout toyebi ke esala mwa mpasi mais quand même eza histoire eza réalité ya vie histoire na vie ezala histoire balobaka ke sambole zoma voilà donc eza baréalité oyo balobi oyo moninga alobi oyo nasala monsieur eza réalité ya vie très bien yango ngai nazoyebisa bino oyo eza réalité ya vie voilà moninga azali mpe na mabe te mpe azaraisonnaki mpe te ke soki esengaki abenga ngai jour yango oyo esengaki naya na anniversaire wana mais soki nayebaki ke likambo ezalelanga wana me na yango oya te tellement ke motu ayebaka te kote azokende kote eyela ye donc nakendaki me namonaki mpe sor nango ngai yo kokende kino kolekatano to bokomi na anniversaire wana la nakomi na anniversaire bana na biso tosamise na biso tout nyonso esi nango tozonga bon nga mpe natikali mwa distance mwa molai masa atikali na nsima mwa babuyema na bango mwa bandosala badeba mwa mpe nayebi mpe te donc de retour nanga na moi dama masa bamenase lenga azwa nzoka nde bato wana bazalaki bien te comprendre donc masa mpe akima atikanga mpe kaka na bongo nayebaki mpe te ndenge eleka bazwi bakatanga tanon oyo na lichette wande ti moto yando lekana siko jeune ana pe bazoya nga pe siko nazoleka wana kima bon wana tutanga awa bon bamasana pe tellement ke bazaki na bona likambo na ngai te batika nga ka bon balanda concernant nga lelo natikala kidiba masana na minute aza wapi ana Côte d'Ivoire avant na ye siko nga naza wapi nga nazobunda nazoyekola ava mpe nayekola miziki yango nayekola mbunda yango nakembi mpe so namoni moninga na ngai boye azoleka na nzela naza chez biso nabima libanda so nakutani fo nazonga nsima soni me nanga binanga fanso okufa nde koma oyoka bato soni bongo da nzela no akufa yango wana siko ntango pardon ntango batuti yo bongo ozwi choc wana kede hôpital esimbi te esimba vraiment te esenga fo bakatanga lokolo mpe nandima ete nalingai mpe te bakata yango oboyaka temps bazwa matanti namonaki na akufa yango amona asengai mpe baboyi na bango nasala hygiène moto wana pasi osali hygiène osali hygiène de prière vraiment ya solo mama nanga tekele yabi makambo kone tekele kota aza mbote mama nanga aza mama hygiène asimbisi nga nzambe abisi nga te landa prière mama aladisinga prière na soir nango erate te
mon docteur babengi nga bakati nga lokolo ngai yo naza na ngai na bato bando finga na hôpital solo bamusu bakufa aux envies na leo na envie nazobinisa pe mokili lokolo ekata bon question nanga eza boye lokolo ekatana ntango bakati so lokolo ozalaki bien mpo tomo oza bogare ozalaki na vie non ntango bakati so lokolo comment osemontaki ntango wana par rapport à passe ozalaki nango mais ogéraki yango ndeni nakoka kogéra yango te soki nayebisi bino na géraki yango wana na kosi naye ndeko na ngai mutu babengaka nini donc mutu soki ozolinga oremonte il faut banda nanu komoralize ndeti mare na nga azwaki ngai azwaki ngai na temps abandaki komoralize nga aprépare ngai makasi ayebisi nga franci soki ozokima baninga kufana nde yango wana franci kende na kotala baninga jour moko boye na tellement ke epai na biso awa na sport c'est passé Kasavubu kota famille ya papa comme famille ya mère na Ngiringiri Kingabwa 83 kana Ngiringiri Kasavubu bon mère alobi na kende otala ata baninga na kuna na Kasavubu ti okende otala kodefulaka mpe mpona ozongisaka mpe esprit bonga mpe nazalaki mpe musicien lepela mpona ndoboa mpe afande bamasanga bamirage bachristien solo bamie c'est vrai dozali animateur grand animateur biso tobeti bamontal komo baintifada banini nyonso wana na travail yango mabe grand animateur vraiment donc na pompe vraiment bilo ya mabe talaka babik ton bazwa bacri na ngai bazwa bamotu te tokoma wana boka tikoloba na biso mabilo ya mabe na bwaki ya makasi bakitama bambalama oyo nani pepechino azwa epa beki nani profi donc nabwaki makasi ya kosala te kwani komela o nasali bavie ebele na animation talaka na minute oyo nabeti daka ba 15 ans passé na passion ya cour mwana avant no makambo oyo eyela ngai donc nazali da animateur nazali da koperce nabetaka baalbum na ngai epa bavie na ngai Alain Pela Fande tobeti baintifada tobeti Mortal Kombat tengo obeta so flash ya poisonné ekatanaki lelo nga mpe na remonte na bi te nazala so na masanga mo peti na tiotia mokila abeta vuze la fort équipe nationale fie na ngai ntango mare ayebi soki no fo okendaka mpe pa baninga na yo kobatama bato matro te voilà masanga abi obandaka boye tiotia vo motive vo tosala na biso bangongi tobetaka na biso bambunda na bi eza bonne idée mais bon, ce qu'on a ça, l'idéologie dans la vandaka, mais tu es inspiré car on habite bon. Lobby na on a ça là. Nengi ça là kaka, tobeti bon inspiration ezalante. 3 jours on a inspiré maman habite tokende. Pa da 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 fini. Bon on a Chic Norris mais bandi. Delta Fox. Maman on a bougé cabo na bi. Yo asiko bamba pesina balé loko le katana na bi. Oh na moi yindi ma mitana mekana na betaka bu na mama na ngai ona tikali na tema très bien lelo yo nzamba sunanga bande kona ngai oyo bana ba choc ba oyo baza ba baba mageke ba kopesa ba ata signe po ekoma eza signe ekoma na oyo ayoka te ba kopesa pe na signe oyo pe azomona nae mais ala ba difficulté ngai yo ndeko na yo lokole katana tala ninga côté na outi ceux qui ont moni qui oko katela msudi bazo pesa au conseil yo simba ngote tala ngata na image ate moto pe muningo ala na pasi ndeni ni ka lokola nga mais ala bo apexe bo tikana landa tai bo sa habitué bongo et pas muninga na yo lokole katana ponga vraiment na traitement na bino nyonso. Très bien. Donc le cas est-ce que tant on bakata le pona au moins identifier suki mabe na sukaki nde ona ngai naso na moni ata muninga bo fona kima na vanda kana ndako na vanda kana ndako na bimaka te na komo bata makaka na beti 2 ans na palais na bimaka te souci mais lelo quand même te lelo vraiment so benga Francine na fâché
Oh, tu as bien un combo normal au fâché. Tu bien alors colo vi. OK. Na comment lingo makasi ko yango nde mutu epesinga na force. Très bien. Na yebate lo susu embuye na la vie. Très bien. Ngala na kokina na makambo. Elo tsuni embuye na. Exact. Est-ce que avant accident ekoma soit lelo wana bana ubala tondo ni vinao nga azala mwana na bana mwana nga petit nzo ya koli abeta pe bubuzela yo musu pe jo obenga nga sojo musu na ya na ya mobali beta vuzela makasi vuzela nini bon fanfare na pour papa OK beta ala ku artiste vraiment azayi moko mwa mobali akana lekini mwa mwasi donc oza wana ba mibale ye donc yende muta moni passe na vraiment mwana na mwasi ya yende azwaka ba beki na na yesu ko pete nzoyi aza muto ya moni parcours na ngapoye aza 15 ans. OK, dans un ya mukolo azaki une année voilà donc ye ma moni ke papa na zaki be mais papa na komi osimba beki akoka mesa na ngoma be. Donc depuis quoi et comme là ça fait combien de temps? 15 ans. Donc 14 ans passé donc petit nzo aza une année. OK. Moi na ngaza une année nzoyi petit nzoyi. Bon mona abeta tara na benga petit nzoyi. Donc ya kokota na zolo. Donc mutu oyo ya parcours na nga vie ya pasi ye wana mais na nini chose na mwasi na palais. Mais mwasi azali eza kota chaise na ngai soki na longwe kuna na yaka na batamaka nde awa bakoma makambo na ngai nyonso ezala awa donc aza base na terrain ya sosa précisement na terrain ya sosa so ye na siège okuta baya baza banotombile baza dangola nyonso baza tout le monde na ça. OK, merci beaucoup Balandi FM Télévision. Merci beaucoup koyoka histoire. Moi mon cousin ya lokole kata na betel biso abotama bien. Ndesi biso mutunyos ninge abotama mais kumo ekomela na vie nde sala ke lelo a se trouver boy. Alors bandeko o besoin de biso émission o eza po epesa biso mayele courage. Bandeko boza bokoela kumoro bo satandaki na ngote mais lelo ekomela en tout cas kozala désespéré te. Luka et Loro Moko, où ils ont été bomba, on a vu sur le Katana, comme animateur. Question à moi, ils ont na tournayo. Lelo, malgré tout ça, aux ali, mais ils ont une il rend d'accord difficulté. Au monde a ouais, moi difficulté moi les lelo, sur aux ali, ma commis balé, mais aux a bien mais, mais c'est na place ni au centre que moi difficulté moi les ali. Malgré tout ça, oza. Olobi bien makasi leona ngai. OK. Oui, oyo lobi. Na loba na vraiment moi. Difficulté na ngai ezali boye. Toza na Congo. Congo na biso to na difficulté makasi. Omona ba artiste lokole kata na vai na ebole msupe akobima na point mombo na minute toza en l'arte. Na minute toza en l'arte mais mbongo ezali msupe crédit. Exacté. OK. Mais ce gars dans la salle achama ba crédit akobenga mbongo ekoya. Voilà. Baninga mususu omona boye avandi na ka boye cop mon boye ye ka boye car mon boye ya minene ye biloko fe kita. Moi ba difficulté ngazala lango mais ero elem su cop exacté ya ba ya mbunda to beta mbunda te. Mais ba massa ba chaîne baza mo te ba cop ye boye bazwa eloko ba chango wana. Tape na mobile. Na bien besoin na zambongo. OK. Est-ce que na koki ko sala ngote pona na osi angonde c'est na simbi oyo. Est-ce que beki na chango wa? Wapi, très bien. Difficulté na ngango wana. Un an. Baninga ba sala ba cop, même sous na pe na sangi mais so i cop na nga mombo e ya kana ndenge mombo ya lelo te lobité ya chaque jour te. Bon ya kana na ba temps. Bon, moi difficulté na ngandi yango wana mais nazala ngai oyo asunga pe lokolo katana asungi pe kana ndenga moyenne difficulté na eza ndikela bashaka bongo ko mutu alukaka akosa musana tout comme pe boulot mususu ya kaka ataki ya mobali ya osala voilà ki ngasi ko côté wana na limité na ma limité avant la sala musala il faut la sala o eza la fonction ngai donc on a encore créé
créé te ou la ça elo mo bazui 4 mois na ki otika kuna boy pour apesa 1000 francs na ko sala te o te ba so abilo mo ba mema boy to ke no chaba container mo awa to kitsa ba bilo mo awa na ko sala ngote so nga sali wala te no tuko no saka misiki bunda ekoki ko debeta mana tana ngo da chaque jour te ya on est difficulté na ma o nous sikali na bien. Est-ce que les lolo ko katana ko yebisa so ke o gagnera pe na mbunda ningi osaka ba animation na est-ce que on se retrouvera pe nango? Oui, soit se retrouvera te est-ce qu'on mon na mon propre ko moi les lolo vraiment Congo ya pasi ya la ngai Congo nzala ezali pasi za makasi donc pour nous développer pour nous au sala tamo lo ou créer et ya non kilo. Très bien. Donc il doit avoir na Congo ma vrai jeune encourager à kokana ye ezaka ndeka ke soki adimika na Congo yo ake ezate ke buto boy Congo mais mutu oyo azala na Congo so abimi bomo ake chasse ne mo monani mo mbala moko mais na ndinga ba Congo yo tozaka awa bongo mboka na biso te mi mama na Congo na biso mais tozali. En tout cas, merci beaucoup les Katana Bandeko. Vous avez FM télévision, tout comme ça que cité Mouké, mais tellement tous les leaders. N'habitez comment vous vivez na masana ou vous avez na bango avant ou joie choc. Est-ce que tu le vous avez na ba masana entourage na? Bon, na kima wa. Oui, bisinga awa ke. On peut ça ba Bill Clinton ba cli ba cri, on peut ça presque ba animateur et belé ba cri. Tu habitez. Est-ce que si de l'eau vous avez une bonne relation avec bango, vous avez quand même reconnaissant na ça la bango tout nini. C'est vraiment vraiment reconnaissant mais tellement que Congolais azalaka soki amona oza avantage mo na noté au finane yo. Ba vie misu bazalaka omona pese eloko mo boye alingo kana tana po pesa poza nango soki ozala ngo te yo comme nous négliger nga pe na za pe négliger na tama boye mais ko là na comprendre que na Francis artiste le Kolo Katana donc là na pesi esprit à le Kolo Katana ba ko mi oya. OK on ko ya mais ba ba yiteke ko ba ba ke Katana liko ici nango très bien. Donc nga na bi ke artiste musicien avec grand ko nanga. Dernièrement, on a vu une vidéo, il y a deux abisso et faut le qu'on a pu sur Bambo Tébélé, deux ans Zali. À ça qui vidéo moi dit que reconnaître yo, il y a bien que ça déjà faut qu'il nous coûte un aïe, mais yo mon nom nous arano, faut qu'il nous coûte un aïe. N'habite est-ce que nous avons un animateur. Au ça qui n'est pas pour embrasser, bayambayo, tel animateur, il y a football dans le Congo. Est-ce que c'est facile, tout ça qui difficile? Dans le Congo, surtout dans le Congo, bien qu'à Congo, tout ça va bosser. Ceux qui ont bossé, maman va dire voilà. Donc on a ça qui bien. Il y a un monique, bah VP, bah monaki ngai. Pour nous bosser, on a bossé bien. OK. On va faire mon ngai. Dans un ngai précédé maintenant après. Très bien. Il y a un dans ça, mais papa il faut le remboter. Dans ça il le Kolo Katana Zali. Au pessinga au sali offre au lobby non offre mais non nous bureau la ngwe et zo non de motiver nga tende ni to ko sala pona to ya pembe na yo to solo la ngwa après mais voilà papa quoi papa we mbala kati ya makama animateur très bien na papa Thomas papa vraiment zo to abala bango to ya to ya to pese malembe to komaka lokola bango mais et l'eau non est salinga pour na pexé ba via à boulot sans boulot na ko kalama te pour ba via na ba via boulot. Est-ce que condition de vie à Libota bana madame c'est normal? Ya bien té ya normal té anormal té na kemba moi pe robimisa mutaka la ngala miso batu ezate so ina mission za lokola ndesi na biteni na koloba na mutakala vraiment abimisa ngona misa mututé donc yo mo comprendre que artiste le Kolo Katana azobunda esenga pe batiaka rapport ba soutenir ana besoin soutien yango vraiment mais ndenge ya kasi ma parler na ndenge bakini taka artiste le Kolo Katana soit salita oliate
Tu mets la vision à tis émotion à tout là. OK. Benga ba Congo difficulté faut mettre ça. Merci artiste, est-ce que bandeko ba Holanda yo quand nous notre ba début que ba koela ki ba kamo boyo ba s'attendait na monter réalité à vie et ça là qui me solo ba koma ba kota bandako ari ba ti a s'en sortir nini mais zapé na ba dusu pe baza maboko na makolo aza normal mais aussi ngambo na nzela. Conseil nous repère ça ba Holanda. Ndeko la ngai bandeko la ngai nyonso oyo aza na problème na oyo ane na problème te alukaka moyen à vivre aluka moyen à lia à salaboé bon pour na kolia eza ngo eloko te mais pour na osenga baloba ke senga ba opesa yo on va beta ba fungola yo mais courage kanga na opesa ka surtout vraiment bandeko na nga oyo passi vraiment donc oyo nyonso aza na passi oyo nyonso azokemba oh nyonso donc azwa moi choc mon OK na ko baté na définir en vraiment né moi était problème sur les société botala kande ko na bino lokole katana naza vraiment po na bino nga po na baninga msute OK aza ne njoto makasi anine ka senga tete wana bazela bato na bango wana o wana bazala makasi o basenga to ebi na biso ya Copa Congo pa mo senga na bango mais ndeko bandeko oyo baza na moins difficulté ba pexé baza na cœur dire nzamba osunga bango batala baninga misusu oyo bazali na idée oyo bazolinga ba pexé bango be ba meka kolanda moi idée na bango wana lokola neti lokole kata na bango na linga mingi bolandela ngai lokole kata na esala ngai bien mais ça ko genati te soki esalinga gene bokasi baninga na misusu mo ete gene bango nde neti kasi kote kuna bango bazala mpe bien ki bamona lokolo ekata na bango oyo zomi vraiment ibodo OK beau garçon azali te bien abunda na ye mpe donc sans souci mais l'idée tout le monde a battu sur mon lokolo katani amoluka ba lokolo plastique pa bomba kaka tambola mais yo c'est intéressant na wote. Bon, ceux qui n'ont pas cette excellente montée à ma bé, très bien. Na zanginde lokolo. Taru muta zanginde lokolo mane bien. Ala ta chaussette na e, na sinini ni pour na zangina na lokolo. Sopi na zui lokolo, na ulata na lokolo. Mais na ulata lokolo na ndenge ni. Même ceux qui ont bengisi ngai côté mon boy fête na lati. Mais er na ngai ya boulot, na kolata lokolo te na sa boulot. Parce qu'on a milité on est exacté vraiment. OK. Donc ezate ya boulot ezate oyo otambola la mso bako benga nga côté mo fête mo la lati mo costume na nga mbati te OK merci beaucoup à India FM Télévision merci na Mamicho Matoko Dade Matoko Mamicho Matoko depuis France Dade Matoko depuis Angola en tout cas merci beaucoup Douglas Ngalaba ka ndenge zalaka lokole katana yeyo to so artiste. En tout cas, tellement les sentiments mingi. Tout le monde a secret ya le katana. Tout le monde a devant scène. Donc aux ara donc motivé donc n'habité aux ara énergie mo boy. C'est que nous arani. C'est que la oui son adena. Son adena. Olobi wala segolo wana banzabe. Dabe kumba manaro. Dabe kumba manaro. Faut que ça la sentiment on a bien la batu. Asala maramunyoso o CP sara batu. Donc ngala komisa na kanza. Est-ce que on a betibe? Pa. Odi na digam. Wazo na komisa kanza nzela. Ida za musique. Ah nzambe na ngamu. Umela. Est-ce que na o ngala yebaki e ko sala. Et sala bongo te. Ngala komo sala ma mususu. O no na yeba ngate ko sala ma. On qui dans sa l'aise. Il a fallu type on a simba mo ba gris quelque part et on mona donc on a stade sur ati batu balanda donc ça pamba te est-ce que ça solo pe te ceux qui na simba kisi soit simba kisi c'est que na ngoza na soutien na mokilo. OK na simba kisi te ngana mo ensemble la tambola tout toi là sincère en plus pene ezabwe au simba kisi bon et ça va bien na bato ba simba kisi voilà non bato musu ba simba kisi te tinga bwe na kata na lokolo na so na simba so kisi siko pour ça très bien muto kata na lokolo osimbi so kisi o sana nini voilà
jamais aussi matin kaka bongo yango tellement ba congolais balingaka muto za motivateur bon yango moni ki bande ko nga ba congolais ba bomela bolinganga bakati ko na motivateur donc avant okoma na miso bato ebele bongo bimino ka bongo donc sans motivateur jamais donc mutu soki oda oza obima na miso bato bongo bato baninga ba cho pote ba congolais ba tanga poa mpona ma bongo banga bango te na pocha bango. Est-ce que au prière rapé bon ensemble là ouais chrétien ouais église ni bon on a ensemble là bon dans ensemble là na église nini au mot l'église au mot kanisa quoi ni te leader na kanisa voilà au kanisa nini kolongo mais vous êtes chrétien pas passer Mwanza. OK passer Mwanza. Moi église on peut na koloba ndeli so na soudé donc il a ngere OK donc ngabo mana na donc na tika église moi ta moi mukeme et pas passer na Mwanza utazali bote pe passer na pe Mwanza bela pe AVC. OK oui bela pe AVC mais lelo pe a commis bien. Merci beaucoup le collègue en tout cas to CP lelo koyamba on émission mais c'est la première fois té mais la première fois mais la dernière fois té te dis que to ko bandara ko joa yo tout le temps tous en la posa na yo alors aime ce question on a tout nyoté aux roses la na tout nous mais na tout nyoté ko yumo ko loba il fa ba abonné nous bazo landa yo et le monde a tout nyoté ngamona lobango voilà merci et là on de wona tout ngate ngamona bande ko langa tout ngate batu nyonso oyo baza partir à mikili oyo tuninga tenga mona mandoloba voilà na pesa ba mbote na bande ko nyonso oyo ya FM télévision oui Vio Falit ouais des beaux garçons na pesa non Fali pe mbote na pesi mama na tekele mbote bande ko na ngai botala ngai lokole katana numéro na ngai 084 54 55 366 084 54 55 366 oyo tunenga terme waso babengi bozo yimoko bozo ngai biro na ngai yo mutasala wana soko zwi ngai mamo ye mutasala donc le batana question mo yelinga kandi to sola boy est-ce que avant au komana choc au coup komana ngolo bato ba na quartier na bino est-ce que ti lo baza mbaza témoignage nous andé na quartier témoignage na yo izandé bango nyonso surtout to kitina ave na yo to komo jongo interview bato nyonso moni onyoso ya quartier na basi na quartier na manga na komi musute na komi na Kasavu na ngere papa na biso aboti biso na Kasavu papa na biso abalaki mama na biso na ngere donc na deux quartiers on kolaki ngiri Kasavu donc milieu onyo soso tuni belema donc baibinga na kolika awa non na voyage pété OK na bimano angola te na bimatani te na voyage kana ma cop ka musique ya Malin Pela et Sidi donc mise pena lepe est-ce que ba clip Malin Pela ça oui là do sala ki ba ni ya ba chinois kuna na ni na sele ba sera na sele biso mto bina ki ana ba doite ba noir dans Lukango OK non ça on t'a na ba extrait profina si ko te misabiso to te manabiso na leader tema na comme ça tout les gens qui système sur mission d'habiter l'idée moi bambote pas abonné na ba landa yo d'habiter que yo balanda trop partout dans le monde moi bambote quand ndenge ezala bande ona bonga na loba nini ba salam ka ebele loko na bino yeyo botika ngai te bosu OK bo soutenir na biso l'état ala donc bo soutenir ngai bo pesa nga chance loko na bino yeyo ngai vraiment azala tout droit na tout droit linga mingi vi na ngai voilà bo soutenir vi na ngai pona un jour ba lokolo ebele pona ko mo na mikolo ba lokolo nyonso ba mo bina voilà et bien na tala bona ba image yo ka ba lokolo ezo sala nga bien et ça nga vraiment bien mais ba misusu bon améliorer
bolinga linga mingi ka lokolo na yo. C'est bon. Ok, merci beaucoup Balandi FM Télévision, merci de comme na Souka. Merci na préférence avec na caméra, mais toujours comment na quartier à Lokolo Katana, toujours moins que 3 personnes, tout comme moi témoignage naie comme ça, tout des annoncés émission na biso mais pour na lelo to tiki Lokolo Katana mec Lokolo Katana tout le monde qui na kanté, batu baléli na kan Lokolo Katana zate. Dimande ne toza. Ah, na dimande c'est que pour aucun été. Bon, elo eboma un passeport. Ok. Ezaki pe na reta en plus pe moi ba mbongo pe sangaki. Bato ko bino bo soutenir ngai papa zawa fali. Numéro na nga pesa na bo soutenir nga na besoin soutien et ça nga bien. OK. Merci. En tout cas na sepeli biso qui tient même na terrain na yo toujours moi 2-3 personnes moi interview comme ça tous les amis menaces na bi keza première fois mais la dernière fois un mot pour une émission réalité à vie na habité pour une émission réalité à vie ndenge to soli au monde ndeni et ça bateau bazolanda yo réalité à vie émission réalité à vie yo première invité na biso pesa moi message moi pour une émission na biso mais ça c'est la réalité ah. Oh dodo, c'est la réalité. Ah. Oh dodo, c'est la réalité. Ah. Réalité la vie est aboy. Oh nyonso, oyo monaka, eza réalité la vie na yo, yangwa na émission la biso yangwana. C'est la réalité. Ah. Makambo mususu comme la biso na vie, to baraté et uti wapi. Et belé l'autre mona, bakoma, baveugle. Batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo katana mususu lelo bakoma maboma alors ebele pe l'autre mona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi pe ndako nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais, chaque jour, à partir de 18h, Bokozwa, émission Labino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM Télévision et la Rabino Marambasika. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Pour découvrir l'histoire vraie, il y a dans vie. Pour que, et puis ça biso maele, obiso to tikali toyi ba nenge nini, toki ko vanda na vie. FM Télévision, Kima King Kaka. FM Télévision, Yaboye, jamais ezala, toujours.